étudier awa mpona kosenga bolimsi po église na Europe ezwa départ ya sika kimia botungami ya solo ezala kaka ndenge ezali kozala ti sikoyo te parce que ndenge bomondelaka biso tokomaka awa en réalité lingomba sur place ezali bongo ti tokonoka tokambula te wana ezali mot d'introduction mpona koloba eloko nini biso toyei kofukama na misu na yo papa na komba tata mana te molimo sana bongo nzembo epai ya papa Longi Alain Ndongala. La lecture, il y a un rapport, et puis il y a le révérend pasteur conseil général, André Kamsa. Il y a bandimi na France. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. 1. Kowela kibokonzi emema biso na bitumba kati na bakongole ya Kinshasa pe ya Brazzaville. Bizaleli wana ekimisa bakimbangiste ya mindele na lingomba. Mpona mtina wana papa Kisolokele alobaki na biso tozali na nyongo. Tokofuta yango. Soki tofuti yango te pasi na biso osila te. 2. Bandimi tosalaka vote to élection pona kokona motambusi ya paroisse na Paris. 3. Bokamani ya liboso na Paris na 1988 na paroisse ya Penerti na bozaki boyokani batu bakei kosala paroisse ya Vincennes. 4. Tobetaka motambusi ya lingomba kati na ndako ya Nzambe oyo papa Nyangenda atiaka. 5. Tokendeki kozwa papa Kisolokele na Belgique malgré azalaki na visa ya France te. Kasi tomemaki ye kaka na makasi na France. Na nzela ya mabe oyo tozakotobengaka kuna nzela ya mayuya. Bapolisi ya frontière bakangaki ye pe bazongisaki ye na Belgique. Batiaki caché na passeport na ye interdiction d'entrer en France. 6. Tokatelaki papa Kisolokele mai ya moto tango azalaki kosokola. Pona wana papa na kolimola muke biso kuna température na tango ya hiver ezalaka na ba 0 to ba -1. Okoki kosokola mai ya malili na nzoto te soki mai ya moto ezali te. Malheureusement tango ya akei kosala kozwa douche mai ya moto ezalaki te asokolaki mai ya malili vu état de santé na ye yango wana po ezalaki pasi.
17 papa Kisolokele alobaki na biso tokosambela na metro mpona makelele na ndako ya Nzambe. Yango wana tina mokolo ya lelo tozali kaka koyengayenga esika ya biso moko ezali te. Tokofuta ndenge papa Révérend alobi chaque mois tofutaka 6 000 € par mois les 3 paroisses oyo bazali na Île-de-France. 8 tofingaki papa Kisolokele ayebi koloba français te. 9 tofandisaki papa Kisolokele na baréunion na biso très tard kaka mpona bozangi boyokani. 10 en pleine réunion tolobaki na papa Kisolokele azali menteur. 11 papa Kisolokele asalisaka nsitsani mpe asengaka biso tosangisa mbongo wana mpona kosomba esika ya lingomba, kasi mbongo wana esalemelaki mosala mosusu. 12 motambwisi ya lingomba ya France akendaka na Israel atiki papa Kisolokele ye moko malgré ayebaki boyei na ye. 13 tomemelaki papa Kisolokele badra mpe parfum mpo na liwa na ye ntango azalaki nanu na bomoi. 14 bandoki nyonso basanganaki mpona kotungisa papa Kisolokele na séjour na ye awa na France kino bozongi na ye na Belgique. Na kati na ndako ya Nzambe papa Kisolokele alobaki na biso ete balion baboti balionso to bankoyi baboti bana nkoyi. 15 ntango nyonso tozalaki koboya kosala volonté ya bapapa mpe tolingaki basala kaka volonté na biso. Ndakisa na likambo etalaki banomination ntango nyonso bambuta ya France bazalaki kokende kolakisa papa Kisolokele banomination ye azalaki kotinda bango bakende komona papa Leki, kasi lokola bambuta bazalaki moto makasi nde basalelaki yango te. 16 na séjour ya papa Diangenda na 1990 na paroisse ya Penerti mpe na salon Oshe tosalaki makambo mibale oyo esepelisaki papa te. Na vendredi le 10 octobre 1990 na ndako ya Nzambe batandelaki papa Diangenda tapi mpona avanda na kiti ezalaki na bapwana. Soki avandi bapwana wana kokangama na elamba alobi bolonga elamba wana bato baboyaki ti avandaki. Ntango ekomi dimanche na salon Oshe papa aye kokuta kaka elamba wana aboyaki batie yango, kasi lokola azalaki Nzambe amemaki brosse na ye apesaki mpa ya mwana. Ntango ekomi avanda alobi elamba ekokanga na bilamba ti elongo mpe te avandi nde avandi atelemi elamba nyonso tu bapwale ekangami ya ndenge na ndenge. Abengi mwana aya kobrose aya kolonga bapwale wana, mwana asalaki geste wana devant biso nyonso tu tozalaki wana. Lisusu papa alingi azwa maloba na Penerti bakangi porte ya ndako Nzambe. Papa alobi ngai ntango na kosololaka na bana na ngai nalingaka porte ezala kofungwama. Esalaki mwa makelele mbuta balobi ekangama, papa alobi efungwama ti papa agangaki mwa makasi porte efungwami. Alobi je me pose porte ekangama. 17 tozalaki kati na ndako ya Nzambe bamemeli papa Diangenda sango ete
kati na ndako epai bazalaki kovanda na Andrézy bafongolaki valise na ye pe kopanza biloko ezalaki na kati. 18 tango tolingaki kobanda soirée spirituelle, papa Diangenda alobaki na biso akotinda bato oyo bakoya kosalisa soirée spirituelle. Kasi biso tobandaki soirée spirituelle na ndenge na biso po ete tozalaki bapaster balobi ndenge nini batindela biso bapaster alors que biso tozali awa babandi soirée. Eloko emonanaki moto ya liboso atubelaki ezalaki samedi mokolo soirée bandaki pe dimanche moto yango akufaki. 19 na nsima ya bokei ya bapapa na 1992 na soirée spirituelle, responsable ntango azwi maloba alobi ete moninga na ye alobi na ye papa Diangenda epai bango bazali kuna bazali kobeta bango fimbo. Maloba wana ezali mabe penza pe kozanga botosi. 20 papa Diangenda alobaki na biso kati na mokanda atindelaki biso ete baparoise ekosalema na France kasi na boyokani pe bolingo. Kasi monanaki ete baparoise nyonso ezali kosalema na France ezali kosalema na Botswana kowelana bitumba pe bokabwani. 21 bokabwani ya mibale na Paris na 1995 na paroisse ya Penerti na bozangi boyokani bato bakei kosala paroisse ya Viroflay. 22 tokendeki kobeta bandeko oyo bakenda kosala paroisse ya Viroflay na ntina ya bozangi boyokani bamisusu bazokaki. 23 bokabwani ya lingomba kati na église kimbangiste 26 égale 1 ebandelaki awa na Paris na paroisse ya Viroflay. 24 tosalaka bachèque sans provision yango ebebisaka lokumu ya lingomba. 25 tosalaka makambo mingi ya lokuta na kombo ya bapapa. 26 na ntina ya kozanga boyokani tokomaki na miongo na esika oyo tozalaki kosambela nde papa Mfuma Mbanza atindelaki biso chèque mpona tofuta miongo wana pamba te kombo ya papa Simoki Mbangu ekende na ndenge ya mabe te. 27 toyokisaka bino bapapa soni na bitumba monene oyo tokundaka kati na ndako ya Nzambe na Belgique kati na Faki na Faki mosusu oyo ezalaki kobengama GPK. Prêtre catholique oyo bapesaki biso esika wana ya kosambela asalaka rapport epai ya papa ya Lomana. Rapport epesaka pasi pe soni mingi kati na lingomba pe epai ya tata mokonzi ya Buli. 28 na 2005 biso tolongolaki responsable ya paroisse yango nde emema bokabwani kati na paroisse ya Saint-Denis pe paroisse ya Saint-Ouen. Biso toyei kotia paster oyo biso moko tolingaki. 29 bokabwani na biso na Paris ememi bokabwani na Europe mobimba. 30 papa Simoki Mbangu totosaka signature na yo te. Soki likambo ezali na faveur na biso tondimi, kasi soki ezali na faveur na biso te toboyi yango. 31 na séjour ya papa conseiller direct papa Rigel na France tosalaki makambo oyo elongo banaki te na bovandi na ye kati na biso. 32 totosaka mama conseillère direct te mama Moyo Diangenda kina tosalaka mokulu pe koswana na miso na ye. 33
biso na France toyimayimaka mpona kotinda mbongo na nkama 34 na esaleli na biso topesaka retard na misala ya nkama 35 na ntina ya bitumba oyo ebimaki na paroisse ya Saint-Ouen bato basusu bapesamelaki bitumbu kasi bandimaki yango te mpe bakendeki na paroisse ya Paris Lumière kuna nde bayambamaki na papa pasteur responsable esaleli wana ezali malamu te mpona kosukisa maloba na biso epai ya nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe na biso tozali bato na makambo maso oyo towuti kotanga na mayemaso tobosani koloba to mpe oyo esepelisi bino te kasi toyebaka na biso te tobombi makambo oyo tolingi koloba te papa kotangela biso yango te moto na moto amema mokumba na ye papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe na biso na maloba na yo ozali koloba mpona biso bandimi na Europe ete na Europe bandimi bazali te lilala moko ya kokola ezali kobebisa malala mosusu kuna na Europe potopoto na potopoto kuna na Europe bandimi bakomo bandimi ya bapaster maso wana ezali kolakisa ete tozali ya kobeba totondi lolendo tolobaka makambo ya lokuta na kongo na bino tozangi botosi toyei komizongisa epai na yo nzambe na biso oyokela biso mawa bolimbisa biso papa tozali se bana totambolaki na ndenge na biso moko mibu na mibu toyei komizongisa epai na yo nzambe na biso otambwisa biso na ndenge elingi yo tosukisi bongo na kombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosantu amen. La cosa che stiamo alla festa di Mosanto, papà, l'air communie, vous appelez, tenir pour tomber sa alliance, kat na biso, na yo zame na biso. On a trois pigeons, papa, ezali, on a ebengo, ya kotosa, bitinda na yo, bisika, nyonso papa kotinda biso, donc quelque peu de rosale la ndenge, ozali kotinda na biso. Pona meme elembo ya makila pona bolimbisani na biso epai na yo nzambe na biso molimo santu ntango oyo tozali ntango ya bolimbisi kuna tokokendeke na bawi bolimbisi ezalaka te kuna mpe olingo mibeko misala ezalaka te ntango tozali bomoi ntango tosalelaka nzambe ntango olingo mibeko mpe misala ezalaka na nyonso esalami na bandoto bapapa ya solo ezali bongo biso toyebi makambo wana etokolobaka na biso te ntango tososoli te ezali mabe ntango nango ekoki nde toyekosanga boyisi centenaire ya papa kisoloke oyo sanza ya décembre ane esili yango toyekosenga boyisi mingi kati na bato wana sibakufa mingi mpe tozali nano bomoi
ya wana ikamotoka malonga zaki kolobete ezana batu mosusu nzambe apesaki bango kasi eza malamu te yango papa lobaki mikoliko ya te ya jesoda esili nano te tozali pekete oyo ayebi te badefaki ye soki abongwani te akozonga kaka epai ya tata na bongo te bongo te biso tolandaka oyo azali kotosa soki balobi likambo atosi asaleli yango wana ayebani ke mwana ya tata nzambe kotingama nde eleki meme eza na ntango bapapa bazalaki eza bandimi mingi na erope baza kotosa makambo papa soki balobi esalami sepelaki mingi bakontrole nyonso eutaki na erope bandimi na erope basalaki mosala monene te ya suka ya mama mwini esengo ezala radio ezala nini biloko mingi eutaka na erope na bandimi oyo ya solosolo olobi likambo basaleli yango bazali